Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut, 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 salut. Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour, bonsoir la grande famille de Maman BBC Mpoi TV. Bonjour, bonsoir. Shalom, shalom, famille Libota. Bonjour la Chine. Bonjour le Péchalov. Bonjour Nabino Nyonso, la grande famille. J'espère que non, vous allez bien. N'allons toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Bissopetoza, malgré Kosu, malgré rime, moi grippe, et voilà, lobby vraiment la travail à quitter. Na côté ça kaka émission mon comme na koka ki kate. Mais là aujourd'hui non na forcé PKK famille Libota vraiment merci. Ils ont bande comme souba benga ki maman BBC obeli vraiment to ki mungongo oui. Bande comme sous famille Libota batindelinga bastis maman BBC ça la ba solution oyo omela oyo ka bien vraiment. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment merci. Merci na mona ki penda bolingo na bino. Tout ça benga ma BBC et boyete yo il faut yo kaka bien. Tout ça besoin d'analyse na yo ya émission na yo vraiment. Ya et si là lelo na lamuki, je crois ça va par rapport à lobby, ça va vraiment. Moni lobby kutu na meka na koka quitter, na forcer na émission kutu na zo tousser o ezaki vraiment polité. Sous pardon, voilà. Mes excuses, quoi. Voilà. La grande famille, merci Soussou. Na ba dekonyo so ba komela kinga, na ba ope ba zobenga, ba ope ba mona ka ba moi émission mike na TikTok, ba tinelma BBC talananu, yokananu et voilà, ce que qui kaka bien, ngongo ce que qui bien ça la ta moi émission et ça la bien et voilà. Famille Libota, to ebi biso nyonso ke non toza na filme na biso tozotala na titre ya Deux sœurs rivales na Belle Vie Télévision. Avant na kota na benanga ya lisolo ya lelo, famille Libota toza na ndeko na biso pe ya famille Libota moko o na kotanga kombo na ete wana penzanga na benga ke soldat na ngai ya makasi vraiment. Famille Libota pe ya tongo je vous dis bandeko. Autaki kobota lobi aboti ba mapasa na France. Donc que ça kombo na été parce que aza pe moi c'est mundele et aza vraiment famille Libota, aza vraiment famille Libota. Abota ki lobi ba mapasa. Boyebi ke noto solo la kana e bien. Mais atika ko yebisanga te ke no aza azim. Moi no penza. Atika ko yebisanga te ke no aza azim. Tango aboti nesko ma BBC na boti. Ngabi na ganga. Mais naloba ki non ba félicitations parce qu'elle avait vraiment, elle était forte. Ya ko bomba. Moni monde ngwa lelo. Ilaka monde moko ke non so za likolo ko bomba. Voilà. Ba félicitations na ndeko na biso famille Libota oya boti ba mapasa ba bébé mibale ya mibali. Alors ba félicitations, je sais ya landara maman bébé ça la loupe. Alors ba félicitations et sikoza ba gros bisous nzambe vraiment abatela yo na bana na yo apesa susu makasi. Na mobali na yo nzambe a protéger foyer na yo. Voilà, akomi maman de 4. Azeno na bana mibale, moi sina mobali et nzamba pambole susu na ba mapasa mibale ya mibali. Voilà. Alors famille Libota alors ye moko le bikeno ma BBC na ko dédier bano na famille Libota mama pasa na ngai yoyo donc dédier bano na famille Libota. Alors famille Libota toza na ndeko na biso moko auti ko buta mapasa bana mibali. Alors bah félicitations na bino félicitations et ça bien. Vraiment ça soldat à makasi ya mama BBC. Voilà. Donc, on a l'histoire na biso, la grande famille, totali déjà deuxième épisode, il y a film na biso, il y a deux sœurs rivales. Film moko oyo esali que communauté et dongolami so film moko
oyo esali keno bato bazokoka kose ressaisir te, bato baza vraiment likolo mpona nini, parce que elongi ya Linda eza na kati, ou encore parce que Linda a tourné na Belle Vie Télévision. On va un peu bavarder sur ça, parce que deuxième épisode total qui vraiment non boyebi place oyo Linda bazo se tirailler na Kenny Vini abimi loko azoba place wana nazongisa ke place wana ta 5 fois na otala kaka vraiment sikoyo boyebi eloko nga na remarqué titre eza deux sœurs rivales, mais botala nanu ndenge Belle Vie azosakana na biso nana fongoli biso nanu deux sœurs rivales wana te, soki bozo timba Belle Vie nana fongoli biso deux sœurs rivales wana te. Na minicho, c'est hier que j'avais vite compris que non, Belle Vie azosakana na biso trop. Bomoni na tableau ou encore na nani ya Kenny na nani na Linda. Belle Vie balusa biso place wana. Mais deux sœurs rivales nano ebimité, nano fongwamité. Quand nenga amemaki biso na des dogs to ko découvrir nani mbwa. Tegra. Na 40e épisode, je crois 6 pas 5e, 6e, je crois 6e. Je crois. Dès que tu découvrir des dogs, dès la place avec le fongola siko biso titre ya film. Bon moi ndenge azo sakana na biso place o. Ake na biso nanu ke no, Kenny na nani na Linda. Mais on est à des sœurs. Attendons voir. Est-ce que bango de ba des sœurs ngana bino to yebite. Entre parenthèses. Beaucoup milanga na ba commentaire. Pona ngana yebite. Bango nde ba deux sœurs. Bota ndenge Belle Vie azobalusa biso ti. Donc qu'est-ce qu'on a tableau ya maman 5 nani c'est qui maman toke na tableau ya maman Milona papa Nsakala na décor. Décor azaka 1/10 ya famille. Décor azapinza 1/10 ya famille. Papa Sakala koki décor te. Est-ce que Milo Pétan Wazopi sa charge pas noko? Est-ce qu'elle a bien réfléchi? Elle a bien réfléchi. Alors attendons voir. C'est que Kenny, c'est qui Linda aboyi Kenny, aboyi nani Vini pour na Kenny. C'est que Kenny nani Vini pe na minute ça c'est mi mutu choix oya salaki ezaki a bien te Kenny muswamba. Kenny mwana te. Kenny mwana te. Nazo bate ko suka ndenge nini akoboya Kenny akosala ndenge nini parce que Kenny ba vitesse bana bude bakosa. Alors, la grande famille. Bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature nanga. Bandeko total film. Film oyo eza film moko oyo total ngo na ba voisin. Film oyo eza film moko total ngo na ba voisin. Deuxième épisode to la muki awawa. Namoni deuxième épisode to la muki na 39. Et à deuxième épisode to la muki na 39K. Premier épisode déjà na 71. Deux jours déjà. Donc c'est bon déjà. Bande comme il fallait total à l'issue sous film au makasi parce que celui qui que non des premier épisode 71 wana biso déjà na biso moko non famille libota to komisaka déjà 71 wana na 2 jours to komisaka ngo. C'est-à-dire que non famille libota film nano etala maté pona nga na okelo ba bon parce que film to tala ngo na ba voisin. Bo partager quand na zo ebisa bino bandeko. Zwa lien ya film tiango na page no ya Facebook. Tia lien wana na nani na nini na statut na yo partage yango kende na Facebook kende na ba page na ba commentaire à ba page tia link tia lien ya film please bandeko please bosa eloko na webisa bino to komona ke no film ko talema susu de please malgré to yebi ke no tout le monde est famille libota mais to partager parce que lorsque bato ba bunda Linda za na film ba ko ya okota na pesi bino stratégie zwa lien boke na ba page na Facebook na ba commentaire so moni déjà que non ba commentaire ça déjà plus de 200 tia lien wana
poster lien. Et ça, bien. Alors, c'est au moins ça. Je crois titre na biso bomoni na photo miniature na nga bomoni autour na ma bébé. Faut na réseau katana. Ya titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni autour na mama bébé senini susu na tonton Dirba. Na pese bambote sikaza. Tonton de tonton ba bengeji bempia na mukulu. Eh nzambe nanga mikolo pe na moni on dirait babakisi chaka zulu. Famille Boutabino, vous avez somme. Non. Alors, problème est anine. Bandeko depuis affiche, il y a film Nabiso, il y a deux sœurs, Eval et Bimaki. Tout le monde qui vraiment qui m'est qui sauté sur les réseaux sociaux. Et ça dit que Elongi a Linda et s'est retrouvé dans l'affiche. Linda n'a moko la personne. Azana katia film wana, azo joué dans film wana et Mbutu. Na famille Libota, na les abakwiti, biso nyonso tension, biso nyonso agitation, pas comme possible. Maintenant, noko ou encore tonton Mundirba, abimi, pour n'avoir pas quoi éclaircir bateau. Surtout nous, biso famille Libota te. Parce que biso famille Libota to ebi façon belle vie à travailler. Belle azana ba privé te akoloba ke non o ba acteur o ba privé na ngai non belle azana ngote. Belle abengaka acteur ou encore actrice na film na ye lorsque amoni ke non tableau oyo mutoko betela ngango kitoko c'est la personne telle il faut na benga ye aya. Ce qui a localisé yo et que olobi ke non ozana temps ya ko jouer a ozoyo. Belle a travaillé à bongo. Belvi a zoaka acteur te ya koloba ke non ba komi ba privé et jusque là je ne pense pas que non chez Belvi parce que ngana zo sepe la koute ne lo kwana ya koloba ke non et pas Belvi ba signer ba contrat et ce qui est renouvelable it fine pour le respect ya ye moko na no Poutine pour le respect na ye parce que musala na zo sala il faut pe ba acteur ba comédien ba respecter ye parce que ba bêtise ezo ya ebele na sima kombo na ye mais la personne azo sala musala o ezo monana alors il faut pas bakisa tia so ba rigueur ebele ba acteur ba comédien pe il faut ba respecter musala mundeko na bango o bango moko na kati na bango bazo reconnaître non belle vie travail belle vie azo koma ngai za na nga soué na nga ezala ngo soué na nga ya ke non ba comédien ba signer kata ba contrat pour bêtise eleki trop. Ata ba ko signer ba contrat to yebika ke non choko ezanga te. Mais pour na respect encore pour na ko valoriser sous belle vie télévision ou encore nani belle vie production, belle art production. Il faut eloko wana. Il faut rigueur moko boy. Eza wenzete eza place oyo ezo former bato. Ya wana to ko chama ina monoko te. To yebi très bien que non l'art production et forme à en même temps. Okiki koya oyebi ko jouer mais lorsque vous avez menya belle vie a ko chayo ba mai moko boyo oyo utikale pe ko yeba te. Voilà. To se retrouver les abakwiti tension ba bimisa ba audio ba finga linda ba sala boye mabe ba loba boye mabe ba finga mama na ya edikaki ete ba loba keno ba kotinde ye ba kuluna ba kopanza ye nini e boye matake kitaki noko mundir ba aye alobi nini. La grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît aimer partager et aussi vraiment biso bien makase kamango to mona na mokili oyo tolanda parce que Linda tu vas faire ma place bien mais bolingi Linda ko makaya belle TV tout ça pour nous Linda ako makaya belle TV parce que Linda tu vas faire ma place bien mais bolingi Linda ko makaya belle TV tout ça pour nous moi je vais vous proposer bino bozwana bino ba tunyoso ya bozwa Mobutu bozwi bijou bozwi palaka bozwi wolo bozwi diamant
biso kasi linda. Pour toi on a besoin de talent naï. Réfléchis bien. Soba pour mon les sympathie. Pour va servir biso na gaspille. Bande ko bolandi wana eza noko mundirba oyo alobi. Mais alobi yango na ndenge nini? Alobi yango na ironie moko boye ou encore alobi yango na sens que non les abakwiti boza vraiment posé te juste pour bomoni linda. Mais biso totikeli bino bozui déjà mobutu oyo eza kabasele bozui ba bijoux bozui or bozui palata tout. Mais biso tokosenga eso bino bobakisela biso kaka nini Gatsby. Mais pour nanga déjà na comprendre déjà que non kala te Gatsby pe akozala pe na film moko ya Belle Vie Télévision. Ekozala esengo na biso. Tonton Mondir ba abimi pona koya ko tiana no donc koya ko informer ba bakwiti bazala poser. Bozela. La famille boyebi nini? Tonton Mondir ba aza trop sage, trop intelligent. Bomoni maloba wana azoloba keno. Ok, bozela tolanda comme ça ne toko sur la surface. Bozui palata. Enoch changa caméra. Tout ça pour lui. Lokola bolingi linda akomaka ya Belle Vie TV. Parce que linda joue après ma place bien. Mais bolingi linda akomaka ya Belle Vie TV. Tout ça pour lui. Moi je vais vous proposer. Bino bozwana bino ba tunyoso. Donc bozwa mobutu. Bozui bijou. Bozui palata. Bozui wolo. Bozui diamant. Na banel bino bena. Bozwa mobutu. Bozui bijou. Bozui palata. Bozui wolo. Bozui or na diamant. Diamant nyoso. Pesa biso kasi linda. Pour toi on a besoin de talent naï. Réfléchis bien. Soba pour mon les sympathie. Pour va servir biso na gaspille. La grande famille, boyo qui c'est qui est profond. Tonton Mondir balobi nini? Wana ezali banga moko babwakeli bakwiti. Abi ke non po biso toza na besoin ya talent na ye. Bozalaki na mutu oyo azalaki na talent. Bo minimize ye. Bo bwakisi ye. Est-ce que boza mayele? Po lelo bakomi ko finga linda ya koloba ke non ojoua kapé bien te. Nyosona babengi ingratitude, elle est ingrate. Mais lorsque bango bas fingi oyebi pe ko jouer te si landa bandaki ko former yo. Bango baza ba ingrate ya ko reconnaître musala olinda bandaki ko sala na Belle Vie na nani na SB. Tonton Mondir ba c'est eza message moko abwakeli bango ya koloba keno Belle Vie Télévision toza na besoin ya talent na ye. C'est-à-dire que non les abakwiti ba agitation boza nango. Boza la kimia. Talent ya linda. Pourquoi bino bo reconnaîtra ki linda, bo reconnaîtra ki talent ya linda te. Koto Belle Vie Télévision ba reconnaître talent na ye. Et on faut bon aimer beau partager. Au solo là. Na ngana sa l'émission depuis hier mais bandeko je vous dis ko na rim. Fièvre, grippe, moko ebeta kinga lobby. Ti 22h. Hey, pardon. Tonton Mondir comme C'est la mission de la comprends? Comme ça, bébé c'est solide. Bozolanda la grande famille. Là, tonton Mondir bakobima oya bimi. Eza na place moko tonton Mondir ba alobi ke non. Linda, tango babengaki Linda ou encore Belle Vie Télévision tango reconnaître et bengi Linda aya ko jouer, c'est parce que bamonaki talent na ye. Belle Vie alingaki talent wana etelengana te. Soki ngai naza abakwiti, je vais me taire. Dans l'obeloko moko te pona Linda. Moi na yangani malgré ambutu mutu elekaki
Moi, Nayangani, jusqu'à présent, c'est à se prononcer. Moi, Nabatu, avant de kimia. Mais pour na bango, bazaki na image, bazaki na idée, ya koloba que, loko nazaki pembeni, ya SB. Loko azaki sous na SBT. Tango azaki pas SB, asolola na Belvité. Alors tango akolongwa na SB, babaneki ko s'attendre te que non, babaneki ko s'attendre te que akoki ko jouer et pas Bellevue Télévision. En oubliant que Linda afinga Belvité, Linda aebi Belvité, Linda aleka pona koloba que non, ngai ne naza boye. Ceux qui bakobenga nga, Bellevue akobenga nga, je la connais pas personnellement. Namona ekaka 2 fois. Bomoni eloko esali bakwiti babima babanda kofinga nani Linda. C'est parce que bango bakanisa kite basatandra kite que Bellevue akoki kobenga ye vu que azala pembeni ya SB. En oubliant que tango Michaud, ce qui Michou azaki pembeni ya Dinana et que alongwe pas Dinana bango bazwa ki ye ba se rendra ki compte ya owana nyonso tuti. Vous comprendre la grande famille. Donc film oyo Linda a joué na Bellevue Télévision et pesi batuko loba. Soki kutu omonika ndenge tonton mondi balobi wana tozela déjà Gatsby. Toko yamba pe Gatsby. Eza likambo tension. Siko biso na ngamba famille libota na ngamba Bellevue Télévision, c'est plus du travail. Bokomona musala bokomona bilei bakochela bino na mesa. Nde loko tozolobela mincho. Ezate pona ko prouver bino que non ba jouer pe na Bellevue Télévision non. Bellevue peut-être pas bengi Linda pona ko prouver que non non. C'est du travail. C'est du travail. Tokomona biloko o bakolamba soki peut-être lobby leloto ba bengi pe Gatsby a jouer et lobaki déjà néné. Néné a lobi bozala makasi parce que na Gatsby boko moko na ekuna et na Bellevue Télévision. Siko eze loko attention te. Eze loko siko ya koloba ke bazui bango bien bako tourner pe pa Bellevue Télévision. Tokotala de travail. Tokotala bilei bako tshela biso na mesa. Parce que Bellevue Télévision eza pour la fertilité te. Bellevue Télévision c'est du travail là-bas. Kuna eza ba jeté. Kuna eza campus. Siko bino boko zwango na cadre moko boye soki ya nini non. Yango boyo ki nani tonton mundir ba alobi. Les familles libota na les abakwiti boza trop agité, surtout les abakwiti. Linda a signé contrat na Bellevue Télévision te. Contrat nani film a qui ko tourner ba pesa ke azaki na 2 jours na ya ko filmer ya ko tourner film oyo. So famille libota na les abakwiti tension ani. Est-ce que naloba kiango? Est-ce que boyebi ba mirmiro ba insulte nyonso eleki et pas Linda. Et ça que no film oyo beta fort parce que mutu nyonso olinga découvrir mutu nyonso olinga tala. Génie ni Linda beti kuna na Bellevue Télévision parce que benani Linda façon coaching oyo akozwe pas Bellevue et kozala différent na place outi. Sûrement peut-être to éviter ce qui te dingala pakonani te dingala pako akoyambela biso pe Linda akoyamba peut-être Linda pona bilobela te mais akoyamba peut-être ata muke atune na biso tango babengaki c'était comment tango ayaki bayambaki ndenge nini na Bellevue Télévision et voilà bako poser question te que non kuna boswanaki kuna ezaki nini non différence eza makasi na Bellevue Télévision. C'est-à-dire que non, nangamba Bellevue tozo corriger bato, mais bato baza toujours ka bateti. Siko ki teti wana yango na zoba que non, ba conscience ezate. Po mutu o bato o ba travailler na buzo ba mingi, baza na ba conscience te. La grande famille beau aimer beau partager tozo solo là. Lobi total qui deuxième épisode. O mona que non, musala ezo salema.
Et je sais que les Abakwiti, bazana kimia te. Baoloba. Nini yango ezangaki peut-être na ye moko silauka. Abongisa na linda. Ndeko moko abengi. Tosolaka ya sese. Abi basi basimbi mito mwana tane bazo bimana bazo finga wana na soni likolo. Na soni likolo ya koloba nini? Ya koloba non. Nini yango ezangaki penza. Ya babongisa na linda. O nyonso ezo sopa ye. O nyonso ezo lakisa échec na ye. Tango lelo bozo finga ye sans éducation. O impoli. Mais lelo a to lo babou. Bo souffrir. Lorsque vous avez une impolité, une éducation, une poli. Ce n'est que lorsque vous avez une soute, vous finissez moi bateau impoli, vous finissez moi bateau mal éduqué. Non! Et tant que vous la grande famille. En oubliant que non, cette fille, elle a beaucoup travaillé dans SB. Et l'ongina, elle s'est retrouvée kuna tilelo. Bon, elle s'est kuna na ilongina. Mais vous finissez. Natuna ki bandeko moko na lobi, natuna ki kaka na émission na nga oyo na salaki je crois, c'était hier avant-hier je crois. Oh na lobaki ke non, ba komi ko cibler pe maman étoile. Natuna ki na bi ah bandeko maman étoile pas jouer kakuna. Parce que nga na talaka na nga ba filmer na bango te. Parce que bango ba komi ko luka maman étoile, j'ai maman étoile les a bien, il fallait pour monotonie les kikuna na SB, ta la ba lembi déjà parce que ba lembi na ba télé sikuna. Dans ceux qui va commenter à battre belé, battre souper va combien qui na commentaire que non, maman étoile la jouer à kunate. Maman étoile pas un principe nae. A jouer à kunate, mais à jouer à kunate. C'est que moi na oyo ya linda kaka moi amuke oyo. Bo maltraité, bo fingier, bo siye. Bino ba artiste. Bino de bosisa hémorragie buzoba oyo. Po ata soki lelo mama étoile. A obanga bake ko finga ye. Po bino boza batu moko boye moindre pepe bo fingi bo silisi mutu. Nde erreur o ezo sala keno ba terme susu ba boya ta ko poussa na pembeni ya mama bino. Boza na réserve te. Nakangi parenthèse wana. Bolanda. Ça va quitter, c'est encore le complet. Et l'eau est moins salade. Pourquoi est-ce que ma femme n'y sont baqués dans le sens il y a attaqué Linda. Bon, tout ça, oui. Deuxième proposition. Proposition qui sont proposée sous soutien en caméra. Deuxième proposition. Proposition qui va aller ça. Mutatine bino bobandake le quoi pour monique na belle vie bitumba ngoza passe vous préférez adversaire Yassira Eko Malinda ça va ok tire bino kasi bundana linda ok donc botala niveau on les libanga molili je crois na ba analyse na nga nyonso na be mission na nga nyonso na zolo bango na lo banini bino bokoki ko permettre te na minute oyo bo finga linda pona silauka et sopa bino sans pour autant les savoir bozaki batu moko ya ko vanda kimia lelo adversaire na bino ekomi linda siko toto mundi balobi loko bino bokoki bitumbango na belvité bolingi sikoyo linda nde siko azala adversaire a mama bino bokende bobunda siko tango alobi keno bobunda wana eza nde soni eza soni na bino ya bobundisa ou encore boza adversaire ya mama bino ezala linda eza mama na soni soki bo comprendre eloko oyo tonton mundi bazoloba pour la logique linda oki ozala adversaire a mama bino te na logique linda oki ozala adversaire a mama bino te loko bino bozangi ba conscience bolingi bomema linda akoma adversaire a mama bino allez bobanda bobunda c'est par là nde bokoyeba ke non mama bino azokita du jour au lendemain azokita chaque
chaque azokita aokita bakasi. Donc bino botala katate ke no mutu nino boki koloba ke no a comme adversaire à mama bino. Tina mwana o bobenga ki mwana na biso ya liboso. Vous comprendre? Ça passe. OK. Nous avons vraiment, en fait, il y a une génération où Bakumbi Théâtre. Nous reconnaissons l'effort na Bakumbi Théâtre. Mais va se retrouver dans le niveau hypocrisie na lâcheté mon boye où va canisa. Va se retrouver dans le niveau hypocrisie na lâcheté mon boye où va canisa. C'est impossible. Linda ne fait pas partie de la maison de l'art. Linda n'a pas de contrat en permanence dans la maison de l'art. Linda. Je crois que non. Les abakwiti. Boyoka o tonton Mundiba alobi. Boyoka o tonton Mundiba azoloba. C'est une actrice portant un talent. Elle n'a pas voulu faire taire son talent, ce qu'elle connaît. Elle a joué la Belvi TV parce que Belvi TV est bien qui est pour la talent. Bandeko Bolandi. Tonton Mundiba alobi kitoko. Contrat eza nango te. Linda ko uta place a utaki. Elle n'a pas voulu donc alimwisa talent na ye. Belle vie à reconnaître talent ya mwana yaka abengi pour na filme siko mabe eza wapi mwana za na ba talent na ye obino bokokaki ko découvrir ango pe bosali nini bovandisi mwana bien bolobi ke no to continuer ko travailler na mwana. Il y a déjà un message à Koloba Keno Bellevue à reconnaître déjà talent ya mwana. Bellevue aboyi que talent wana ya Linda ekufa. Apesi mon sous espoir. Boyoki Poutine de l'écriture kamata babizou kuna. Kamata babizou. Poutine alobi aboyi balobi bien. Bellevue alobi aboyi talent wana elimwa. Parce que tant balobi elimwa c'est par rapport à quoi? Bomoni ba insulte. Bomoni ba finga Linda sur les réseaux sociaux. Si elle n'est pas forte, mwana limwe. Tant on a ba ko limwa c'est-à-dire quoi? Tellement ba insulte ba nini mwana mi bendi avandi na ye ake kolukelo ko mususu. Pour insulter l'équipe, donc moi je peux dire que non. Bellevue a joué pour nous passer sous force. Oya zalakanango vis-à-vis na ba insulte. Oya zoa mais azo continue toujours na ko pesa bato. Oya zalakati na ye. Pour nanga na koloba que non, Linda ko jouer na Bellevue télévision. C'est comme si Bellevue a renforcé à PC Makasi. Yakoloba Keno, Téléma, tu peux faire. Continuez. A boy, Bellevue a boy. Bellevue a boy. Talent ya mwana, elimwa. Bozomona. Skobino bozu mobutu. Par rapport à quoi? Il y a des gens qui ont na chaîne. Donc il n'y a pas de zonga. Bozuka basele. Par rapport à quoi? Boboyi nani Linda. Mais Bellevue a reconnaître le ko la kati ya Linda. Bokoki pe ko limwisa eloko eza na kati ya Linda te parce que ne eloko pe basala kapona ko limwisa Bellevue. Sûrement Bellevue ne bakutana ki na Linda. Je ne pense pas que non. Belinda zangisaki ko nani Bella zangisaki ko yebisa Linda keno talakananga c'est parce que je suis forte. Pour ceux qui n'ont pas une bande ko tala ba insulte et m'attaquer kita
et kitaki na kombo nanga sur les réseaux sociaux. Mais il n'a pas demandé de na limwa. Au monite que no Belleville a pesi moi na force. Au bino bo linga ko limu sai. Je crois Linda koloba ango un jour. Il y a cette dame là pesa la force. Bino bokani si ba insulte onyo sur les réseaux sociaux. Surtout total la bonne personne ou à quoi renforcer, à quoi pesa sur Linda espoir, c'est Belleville. Vous savez pourquoi dans le Bibongo? Parce qu'elle est aussi victime. Il y a des insultes sur les réseaux sociaux. Elle est aussi victime. Il y a des bêtises oyo au kokate. Aza victime ya koloba keno. Talana e koki ko limwa via des insultes. Mais si Aza tilelo la tête haute, c'est par rapport à quoi? Moi, je pense que Linda Pembeni à Belleville, quand on a filmé Oyo, Aotiko Tournou, na deux sœurs rivales. Je crois Linda a eu sous ma force. Parce que Belleville a injecté. Belleville a injecté Penza. A pessi moi la force. Parce qu'ils ont facilité. Batolia qui n'a bango, Melina bango. Ou sali bango et loko mon côté. Jusqu'à présent, Tamabe moko lobité, ya bango. Mais façon va traiter yo. Alors, Belleville, sûrement. Et la bonne personne qui a renforcé nani ligne des accords Belleville. Parce qu'elle n'est pas une victime. Parce qu'elle n'est pas une victime. Oh, nous sommes aux sala. Ils ont pas boli mouissa moana. Le quoi nzambe atikali nzambe. Pemeni ya Belleville elimwate. Elimwate. Tout continue. Que tu peux jouer, mais ça n'explique pas. Donc, bato bolanda famille bota, na baba book. Bande ko bolanda tonton Mundirba bolanda. Linda n'a pas de contrat avec Belleville, en fait avec la maison de l'art. Linda est une actrice comme tant d'autres. On a eu un contrat il y a 2 jours, il y a tournage, à jouer ici. Linda Bandelelo, on a déjà l'émission, on a déjà l'émission, on a déjà l'émission, il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois passés. Mon tout soit Kabouani. Na Belleville, on a comédien, voilà la facilité, on va retourner ma photo, va retourner naïe, va retourner pas naïe, va retourner ma vidéo, donc attends les bienvenus. Mais non, le comédien, vraiment, on va se déclarer, on va côté hypocrisie. Mon tout, ce qui a un mauvais terme, toi, Kabouani, Nasila. Au moins, les comédiens ne sont pas évités. Dans la hypocrisie, il y a des comédiens où ils se déclarent hypocrites. Est-ce que vous avez ça la vidéo? Ça la photo les lots sont bandeko, je crois maloba oyo tonton Mundirba alobi na be mission na ngani oso na loba kiango. Linda bana ko sa ba photo na bana oyo ba Michou oyo ba tebele. Lelo tomoni Michou wana azobwake la Linda. Soki boke na page na ye ya TikTok azobwake la Linda. Mais babebani te. Omoni mwana wana ekolumbela solo. Omoni ye ndako limwa. Jour ekoyindela ye. Ye kutu aza même pas na cheville ya Linda. Aza na cheville même pas ya Linda. Mais de toute façon azobwake la Linda. Baza soki botali ba vidéo na bango babebani te. C'est juste kaka bayebisi bango ke no bino susu pembeni ya Linda te. Lokola za mwana moko mayele te akomi mpe kobwakela Linda. Siko mabe kozala soki bakobwakisa ye mabe ekozala soki pe akokoela problème na ngambo wana. Je pense que ne place carrière na ye kosila. Linda, elle était sage et puis elle est sage.
ba comédie belé ba éviter Linda. Siko boye bisanga. Hypocrisie ya bongo po anini. Hypocrisie ya bongo po na nini. Mwana yanga ni asali bino nini. Kutu na sepeli parce que Belle-Vie nde aoki kopesa su mwana force. Soki Belle-Vie be aboya ka mwana ngoza mabe. Ngoza mabe. Mais bon reconnaître boye bakeno a signé ne contrat. Contrat zaki a 2 jours. Soki film mususu koya que non Belle-Vie a besoin na to komona ye na Belle-Vie télévision. Wana pesa boye bango. Eza pona pour prouver ni les abakwiti ni soki nini, c'est juste que non Belle-Vie azo chasse toujours espoir na kati ya Linda parce que na moment oyo azana besoin ko za pembeni ya batu lokwa ba Belinda lokwa ba Poutine parce que azana talent na ye mabe soki azaki na talent te ka basela ki awo tozana besoin na ye yi tokufi yi bijou la reine yi. A comment marcher à 4 pattes au sein de pardon. Pardon, on peut pas répondre à partir à gag. Yi. Bozo, ngana loba ke no ba kozo été pour talent exaté. Mutu faut à la fière. Dans la vie, bino ba artiste, bozongi sa na ki bo moto. Et ça bino bien. Voilà, omoni elona sepela na mozali famille botana qualité ya bafana na bafano balobaki bapeta momona bango baza na mwa sens. Bandeko ya solo famille libota tozala bato mosusu bapetaka mais sans saki bomoto ezalaka siko les abakwiti bango nyonso bapetaka donc ezala moninga te oya bango nyonso bapetaka bango nyonso conscience ekenda. C'est-à-dire que non différence eza makasi bandeko ezala bato o batala biso ba découvrir ba communicateur ya sila na ba communicateur à Belle-Vie différence eza. Il y a les gens batala kabiso différence eza makasi. Bozolanda la grande famille beau aimer beau partager tout solo là baba kuku continue artiste na bino la kabino bosotono mpe bino conseil bozokende mabe bozokenda mafinga ekokitisa artiste boketa prêt tokoma ekose contente vraiment bokitisa artiste na bino tina suka bokitisa ye po déjà bokompare na bato nyonso bokompare na luna oyo aza lenge epa na ye mwana bokompare ye na davina oyo aza mwana epa na ye lelo bokomokompare ye na linda aza na 31 Linda aza na 31 lelo bokomokompare ye na linda nake 31 bokomokompare ye na linda na age na ye na carrière nyonso asali continue donc on peut même plus prier pour vous. Continuez. On ne peut même plus prier pour vous. Bozoka. Carrière à Moutezo Sili. Et c'est Sili. Donc, Bozota la place au Bokiko Sambate, Bokiko Soanate pona star Nabino. Yango la grande famille, na maman BBC na loba toujours que non, lorsque na bimaka, na zoya, pona ko sala promotion, pona ko lobela Belle-Vie, na zorana no Belle-Vie, na tcheli kolo. À partir à ba message et à partir à mes missions nanga, na contrôle à maloba nanga, na contrôle à nani analyse nanga, na contrôle à kamaka munyo so na bimisa na munoko nanga, pona kiti sa star nanga te. Na loba ngo na bimmission nanga tous les jours awa. Na loba kango na bike no Belle-Vie aza produit nanga na ki produit nanga na bike no Belle-Vie aza produit nanga il faut na bunda na 4 coins nyonso degré de force ata mabe ndenge nini ko ya sur les réseaux sociaux na kombo ya Belle-Vie il faut na lakisa toujours ko tombola Belle-Vie nanga il faut na tombola toujours produit nanga na yebaka kotika produit nanga likolo be mission nanga bilobela nanga e ya ko sala keno ekitisa star nanga ja wana yo lekate pa BBC et lekate il faut na pesa na nous produit nanga respect
Atana koya. Il faut na tikeka toujours na bendele kuna likolo. Donc kitisa ye jajaja. Yango wo mo comprendre o tonton mundi ba lobi. Bo comparer mama bino na ba Davina, na ba Luna, na ba lelo komi Linda. Est-ce que bo tali niveau bo kitisiye? Famille bota bo matilanga ba focus. Je crois oh tonton mundi ba lobi. Nde kutu tonton mundi ba alobi ango. Ezala ba communicateur, ezala ba fan à Belleville. Ata ba moko mitwe petaka. Neti soldat nanga oyo auti ko bota ma pasa o. Ye penza akenda ko répondre ba tuti na ba commenter. Ngande na mona ke na ba commenter na ebi o famille bota na ebi. Ye penza mutu peta mais se réservaka. Donc quand ndenge tonton mundi ba lobi ke non, famille bota za ba to mususu ba fan mususu bango pe mais conscience c'est ça. Conscience de likambo. Sko et pas les abakwiti ba ye ba kate bango ba tombola ka star na bango te ba kitisaka ya tata bazolo ba keno tombola star na yo. Bino boyebi ko tombola star. Star na yo ko ya ko sala émission moko te po kitisa Star na yo ko ki ko sala jamais émission o zanga ko protéger ye. Soki nga lelo na ye, nazu peut-être SB wana, na bandi ko finga, na bandi ko finga, na bandi ko finga. Na okitisa nani, na kitisi Belleville ba moko. Kane ba buzo bezo bima ba fingi Belleville. Lorsque maman bébé sa yaka, na kotaka na ben wana te ya koloba keno ba fingi Belleville nga pe na finga bango. Non. Na ko recadrer ka bango na beni maele na bango, allez, na bombarder. Na tiki kaka star na nga kuna likolo na bendeli. Likolo toujours bendele kuna na tiki wana. Pour ceux qui na yé pe ko répondre na ko finga na kitisi. Ceux qui na yé ko répondre na ko luba babiloko moko eza yango te na kitisi. Na kitisi. Eza lokwa bato basaka publicité ya mafuta. Ya ba pareil. Osa peut-être ambassadeur ou encore ambassadrice de quoi lelo mon pécha komi mobutu komi nani ambassadrice ya techno téléphone ya techno. Il faut aller ba ko protéger, il faut aller ba elo ko lobe la sur techno pour avantage. Pour mon pécha ninga zana soka lobika mabe pour na techno abambi bango na se. C'est pareil, na pese exemple au pour juste pour na ramener ba to accompagner. Bino bozo bundela star na bino pona ko finga bato bo bundele pona ko tombola te bo bundele pona ko kwesa et puis bo subo kitisi makasi bato combien o bo comparer na ye bo ta tonton mundi ba pesi banane ba Luna o aza mwana na ye Linda le nani ba apwa ba Davina lelo Linda o kutu azala ki pembeni na ye ko le kata apwa pe a travailler na ye mais façon o Linda azala na ye. Il fallait aussi la main. Si quand on peut boire le bakino, boire ça bakano, t'as le bakino, tombe la star. Star nini. Star azaka moko. Poutine de l'écriture. Beaucoup de respect. La grande famille, beau aimer, beau partager. Na ozonga lisusu parce que lobi na travail à quitter. Et les lo vraiment na ko sa makasi na travailler. Ba ne onyo so batine nga ba séquence ya ba TikTok. Alors, Tokutani, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.